Merci Bandeko Balandi partout à travers le monde. Bienvenue na FESA RDCP na Vision Plus Télévision. Toye lelo et Sika Matanga ezali et na famille ya Mama Chako, actrice na bactère oyo babandai ko sala musala Mama Chako asala rabaza ebele awa par rapport nde batu babandai ko lobake et famille elinga kite bengana ki pona biso ki songi kaka ndenge ezalaka bon. Toza tolingi to meko faire vivre bino ambiance n'engezo les cas sans plus tarder te faire parler batou to banana nayo Mimika Bongo. Mimika Bongo, bonsoir. Oui, bonsoir. Kutibino na matanga awa et ambiance déjà za moi makasi maputa pesa déjà na maboko. Te ambiance entre bino na bino ba nde botu nde bino na bino musala bosala kate ambiance te o batu bakomona na nenga mabe tomoni déjà maputa na maboko et eza uniforme eza déjà symbolique ezolo bebele réaction cause à la nini. Non, bon, réaction ça va passer dans mon thème qu'on perd de Mama Chako qui être cher pour na biso ba mimi oyo. En tout cas a contribué mingi na ba vie na biso mususu. Omoni a contribué belé na ba vie na biso. Toye to le lisaye to sala makambo ebele boy et ça passe par rapport ya ba mesure ebele oyo ba na mokonza mboka ke ko garder ba distance ko ya te to vandi kutwa na camouflage soka JPE e benga na biso omoni même communiquer na ba groupe pesa pas président oxygène to vanda na banda ku to le la te meto kokate Mama Chako a icône a monument omoni asali ebele na mokili oya surtout na monde artistique to ko le la Mama Chako lokwa mwana mwa mukete to vanda ndaku c'est pas normal omoni. Sur opinion par rapport à Badir Musunenga Zolo Bamake Bazo Bengana Bino Bandeko Naïbo Bandeko Sala Musala. Effectivement la police est lingi boete so ba yeba obengana biso. Mone to fanda même so tuni papa luye ça bon non papa. To fandi na keba pour police lingi en troupement o te ba chez Zalaka balongo li bash. Ba lingi même pas troupement. Ba obengana vraiment. Merci beaucoup. To me rappelle lobisa Bandeko Mususu par rapport à Ndeto Kutibino Awa sans plus tarder Bandeko j'espère bien Nde Bozoyoka moi ma solo Bandeko Bazo solo la Awa to me solisa Bandeko Mususu Papa Serge Mbote. Oui, bonsoir mon frère. Bino actrice da bactère na matanga mais quand on éclaircir opinion et ça par rapport à la mesure barrière bato misusu ba meki ko comprendre on nenga mabe éclaircir na no bato balanda rabino pourquoi balingité angoueme za na matanga. Excusez, il n'y a rien à éclaircir. Le geste barrière reste des normes, c'est tout à fait normal. Donc l'autorité, quand il se décide, c'est à nous peut-être de faire le point de part. Donc il n'y a rien de grave, c'est tout à fait normal. Mais nous supplions à ces autorités de nous comprendre que c'est notre maman. Nous pouvons plairer tout en respectant le geste barrière. Voilà. Voilà, il n'y a rien à dire de ce côté-là. La loi, c'est la loi. Malgré la loi, c'est dire, mais ça reste la loi. Mais nous implorons, nous demandons aussi en même temps que ces autorités puissent nous aider. Quand bien même il y a la pandémie qui fait rage, mais quand même, comprenons-nous, c'est une maman, c'est une icône, c'est une personne qui a beaucoup fait dans l'art. Et nous ne voudrions pas que les gens disent Bozo Boya Bakondi. Te, Motaboy Bakondi, Azalité. Motupa Zalili Kolo Bakondi, Azalité. Toto Simibe Kwa Bakondi, mais Bakondi ba comprendre que Tozo Lelana passe na motema, que cette maman qui est la nôtre, qui est le vôtre aussi, qui est une maman pour les Congos, allez la quand même comme une digne fille. Yamboka naï. De Serge, bon, bateau pe Holanda bino par rapport à Nyonso lobby na bateau balinga savoir faire na bino ni ne koyi bisabango par rapport à programme Matanga. Non, programme Matanga, il y aura la famille d'abord biologique des mamans. Mako annoncé programme Matanga. À part ça, il y aura aussi les associations. Il y a acteurs
bako annoncer réalité pe ya matanga maman. Mais jusque là tozo là et nous demandons aux autorités de comprendre que les pas signé les sala artistes les ça fait mal va comprendre quand même que tous quand même la voix de sans voix qu'ils puissent nous aider pour que tous les la maman dans les bons. Merci beaucoup. Toujours dans le même idée de tous solisa bandeko na matanga. Et allez-y comprendre que les gens de Mususu bazoko masikoyo et mambia imbote na matanga par rapport ndenge tozoyo ka ba mesure barrière ndem tozo sala ke mwambutu ezala entre bino na biso na bandeko la police moi réaction par rapport nango mesure barrière ngo ba senga biso toza na frontière te bote no sa ba mesure barrière o kanga barrière toza na frontière te toza na capitale na Kisasa siko barrière ngo bazo ngato sala ngo ndenge nini pour la chambre tola la raka ba mbetu ba 2 personnes 3 personnes na Congo na bandako mususu ba studio bala la rappel 12 personnes na chambre moko siko barrière ngo tokena ngo tina ba bongi papa na sala mina no bingi ngombo batika biso ba kimia tole la mama Shako wa important ezali bakeni ko sala oya mutu ezana este bakeni ko bongisa kuna biso awa tuzana besoin ba pesa biso kimia tole la Shako na kimia et puis c'est tout. Merci beaucoup. Et tanga nous avons l'impression il y a actrice na acteur ba meka ko yebisa biso impression na bango ezali ni komona ba mesure ezo sala ke ezo permettre bango balela ndeko na bango babandai ko sala ne musala mo côté to komeka ko za bomba impression ya batu. Bonsoir. Maman. Déjà na liputa awa. Matanga zo le kandé. On est là, au Vandika. Au Vandika quand même. Ils ont maladie ezo permettre biso penzate tole la maman comme il se doit. Na éviter matanga ekozala ndenge nini pendant un moment il y a 3e vague il y a confinement. Ils sont fait oser total à ce qu'on matanga et les candeni parce que ce qu'on fait là est fort. Tu vois, toi on a désinfectant, toi on a cache-nez, toi on a toujours respecter distanciation. Donc jusque là il autour ça là nous kaka yangwana mais tozo ebaté ti to bimisara maman to kunda to éviter so les candeni mais on pense pleurer maman en tout cas biso to baki na nenyo so senga to la maman ba temps ebele maman sali na carrière na ezo senga ta moi cérémonie moko boye est-ce que cérémonie wana bino moko bo sala démarche wana te jusque là banda maman kei non to sali penza programme mon côté, tout ça le penser locomote que on va faire ceci, on va faire cela, non. Mais il y en aura. Ce qui est sûr, c'est que Macha Korle la comme il le faut. Soutenir Bisso. Merci beaucoup. Soutenez-nous vos prières, maloba, moi Kobenga Bisso parce que toi bah oh la hein. Pour pas soutenir Bisso on doit se comprendre. Prière, net mamde bozo salanga bozo benganga tout moment, tozo solo là et ça biso bien. Donc voilà, restez avec nous, pleurons maman ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup amis internautes et tokoti siko na kati ya lupango tokoti moko ya bato babandaki ko jouer na mama Shako eza bongo papa Makaya o azak muta représenter te papa Makaya bonsoir. Bonsoir. Bonne santé. Santé ça moi bien. Bino na matanga par rapport à la jour précédente ndenge zalaki a moins difficulté à kovanda faut bolela ndeko na bino mama Shako. Il y a 2 jours, il y a 2 jours quand. Malgré il y a 2 jours wana sangwe panzani bazo benga na bato awa. Réaction na nous par rapport na yango. Bon, et ça la penza bien té. Au moins là oui. Toi bato toujours ba soit disant ndé ba ba s'occuper corona ngoza. Mais tout ça bato toujours mutu na masque na ye.
mais ya ko bengana ba bengana biso lokola banzinzi eza bien te pe mutango nani wa kufi chako donc ce n'est pas bien yango mingi er moko pende sala yenga pasi nazolela ya gentini ngobila po anini boye na ba autorité pour na ba permettre bino bolela ba autorité da se ba libérer déjà ba masolo mais za ba policier musu pe bazalaka tanga meli biloko ni amelaka mutu e chauffer ou bien les ba policier wana ba ka ba ndao leka na ba ko leka ba koti mbamo ba bandi désordre na ba programme des années programme de pesamité programme na pesamité donc ils dépendent de la famille tout ils dépendent na mboka ndenge ezokendela protocole la lokola bébé obilo kwa mwana moka mukete donc ça pa azapa nzoko penda ndeke kwei nzoko pende ka kwei donc tokozo ka ti babru donc atabiso mo pe ba comédien so batikeli biso to kokunda ete so batikeli pe famille na pe okunda ete so ko pe batikeli association moko ekokunda ete fo biso tuto sangana to ko meloko moko na mboka pe donc bakonzi pe ya mboka donc totali asuna bakonza mboka oza commune à Kalamu nini boyi kosenga na mouvement sangeti ya Kalamu par rapport ya marambo ba policier soki baye bazoya bapanza rabino babengana rabino ni ngai na kokamwa mamwa soki salami awa bourgmestre ya Kalamu wa kwetu beau frère Kadima wa kwetu je sais ayebi mama Chako bien mutu naye mais nayebi te soki aza kokura bamambo esalami awa nayebi te epuis nandimi te awuti aza kati awa aza kati menga atiki na victoire kuta boyi na ye aboyi bureau alobi akomi na victoire wana tie bureau na po président aza na front ye fo azala mpe wana na nani na victoire place wana naleki wana alati complace sirvete. Moi message na bateau baolanda bino bateau pe balinga savoir faire bino tokufeli tolingi penza tozala biloba loba te ya lokola mambo ya match ya vita na imana tozala matanga na biso pe ba comédien mususu oyo mituna bango kota ba fourmi ekota ba insecte batika biloba loba wakufi mama et puis mbiaka ya ba mama mbiaka pena biso encadrer biso oye penza bo répétition ba sala bo yo lokola sengelo tshaba boko yo yaka na big gilet yaki dela ba big gilet là quoi pesa parfait là fo et tigela biso idéologie répétition jamais koza na solomo kama peka obio ko tout ata bo jouer au déranger muninga donc atika biso ba idéologie moko fo propre on a sans souci longola bango nyonso soko moni ata soki mandefu iza solo longola ye donc mère asali à trop merci nde namoni bourgmestre na biso wakoto beau frère nanga mayeba ta beau frère nanga donc esalinga bien vraiment donc courage na bourgmestre na biso tolinga nde boye yekuta zanga na mamba artiste c'était tina bale kuna na bani nazalaka naye ayaka naye donc tosengi kimia penze zala awa batika biso akufira nzoko mais baboro ezala na biso toyebi maladi na mboka to ba policier ba yasu koto te po ya lelo kutizaki bakana ba policier ba comédie ba catcher tra netu ba fandi ba catcher akala netu abete dingwe 8 fois catcher akala wala ndi wala su catcher inap catcher bata makasi ya lisekite bakana kipenda lelo oyo koya eya nga una kende kisantu ndilo nde na ebona lelo na bilo kisantu biloko ya mwana nsemi po mundu ke lela te na yaki pa lelo bongo non o se gate lelo na yaki pa bilo mwana nsemi obeta mundu ke lela te donc ça bien te. Merci beaucoup. Un dernier mot pour toi, Kabouana. Moi, les mwana nsemi. Bon, ya mukuse tozala matanga. Bolela na biso.
bolela na biso boyo kana biloba loba te ko balela mama Shako bansuko ba mela masanga na bango oh mi bafandi babaro ne babara bato bateka ba masanga na bango donc tozala matanga. Merci beaucoup. Pour la dire il y a nos sous image pour ça bien liloba suka loba nini beau frère wako tu Mbui ya mwana ya passer ki Jamina wana papa nango apesanga chaîne ofele passer abwe zoye wapi apeso chaîne ba on soit comment le koso ah non donc merci beaucoup. Oh mama, Jackie, Chaco, oh You are the talent. C'est là papa. Makemba et Odaronel. Ketchup Nambuga. nayebi te paso torobi mundu muso alete oza pasi na motema wana azalaki yaya azalaki ndeko mpona nga oyoki nga nakotaki na kata famille batetela bafamille na akobenga nga nakokende tima bafamille na bango ezala mariage ezala coutumier ezala régie ezala matanga ezala mutu akufi na intérieur akobenga nga toza na matanga petite sœur na ya akufi to grand frère na ya akufi to grande sœur na akufi to tata masoni na banda kobenga nga biso tokoki kolela mama Shako na divakation te problème na biso ezali nini bino bakonzi oyo boluka na 20 tonse bino 2023 bokoya pa na biso boke baka erango bobongisa erango mibeko ya mboka toboyi te biso tozolela na biso tobundi te tozomela oyo bafandaka na babare oyo babare oyo bare na 1 mètre nini totuta nini nzoto yotutana merci zela kashine eza te omoni maladi ezowuta yango na kashine te bafulu bima na feme awa tosala matonge te bima kaka na nsima ndaka mama Shako otala fulu otala kalamu oyo ndenge eza bushe basashe ye milange bana babwaki ya babebe bafufu baniei etondi kuna bozoko kobongisa te yaya
bombongisa te social bato bazokoka kolia te mutu mpenza mpo alia ya te mutu monene lokwanga na kolia lipa 200 francs mpo na tonda na kokango te mpo na nini eya te transport oyo bozwi transport o te transport 2 personnes botia mbala moko transport ekomi 1000 francs donc ere oyo lokola tokomi butu boye ekomi na se kozwa na 5000 to kozonga ndako te solution kozwa yango eza te transport 5000 bino bozwi solution te solution eza kaka na matanga mama chako est-ce que ça na sens ozomataka ya na sens te ok c'est bon tumba toya et pas appeler pour que merci beaucoup bandeko balandi tout ça déjà wa ndeto bandeko kolobisa bandeko nyonso maman Gel bonsoir bonsoir papa tanga ezoleka ndenge nini eleka bien par la grâce de Dieu malgré respecter les gestes barrières cache-nez et tozala ebele boye te mais on n'a pas le choix parce que Mibe Kwamboke Kwe, la loi est dire mais c'est la loi. Mais Maman Chako a monné tellement que il y a un jour que ata mapinga bazo coincé biso mais to saka to zala to yakaka potala ka Maman Chako. Si maman biso fala bela to ke hôpital, liwa mo akufi sali tellement choc que ya ba to mo ba ya resende fularande. Ah ouais, non c'est ça. Mais matanga et les kalango bien et les kalango na kimia. Mais lelo ba bengani batute parce que lundi tozala ki awa ba bengana ki batu ba permettre écoute ata bino moko bandeko na yebo bandosa na musala oyo bo pusana te. Lobi pe ba bengana ki mais lelo vraiment na moni moi kimia ezali. Po bango moko pe ba konzi malgré za mibe comme bazo mona pe na muto ango donc et ça ka passe. Est-ce que l'association na bino ya bino bato ya théâtre bozo réfléchir ndeni bogo salata moi cérémonie mo pona maman malgré na moment où c'est difficile est-ce que bokomeli ata ba konzipe ata bokomi mibe ko utili kolo et aka passe mais ba association na biso eza ko s'organiser mais ba association déjà et c'est la ka moi ya famille et so la décision biso monter donc et c'est là toujours moi ya famille ya ngwana na minute oyo biso take ba artiste to na moi dire te bon message na bato balanda bino bon en tout cas bato nyonso balanda biso o balinga biso bo continuer ko soutenir biso bo lela na biso Maman Chako o azaki star na bino donc mes condoléances à tous nos fans. Merci beaucoup les amis et internautes de partout à travers le monde et ça moi ambiance ezoleka na matanga et après avoir kobengana batu na mokolo ya lundi pe mardi mais lelo au moins va permettre ba actrice na acteur bato bande ko sala na Maman Chako musala ba meka ko assister famille na matanga to éviter parce que ça jour papa na biso sans souci akufaki to nini mais lelo au moins va permettre bato ba assister pena na matanga comme il se doit lelo loyenge salemité ba bengani pe batute merci na bino bato bolanda biso bo continuer toujours ko sala biso confiance à travers musala na biso oyo tozo proposer bino et ko sala en sorte que to koma na banda kuna bino ba suggestion ba remarque ce que zali bo baxela biso et toza nango vraiment besoin yango mte sala ka musala ekende liboso et na éviter ce qui to ko bakisa bande comme suba esika